Salut à vous, très chers internautes de l'EcoRDC. Encore une fois, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon dia, bonne tarde, bonne nuit. Encore une fois, très chers internautes de l'EcoRDC. Toujours à Kinshasa, donc je suis à Kinshasa, c'est depuis le 23, le lundi que j'étais ici. Je vais rentrer le 6 janvier. Donc, nous avons en vacances, habité na fête pendant à Kinshasa. Mon beau Jean, tu vois, habillé. Donc je vous dis qu'il y a donc ensemble avec vous aujourd'hui, ce n'est pas une télé-réalité, mais ici on parle de toi. Si on parle de toi, il y a une rubrique, il y a Eco RDC. Aujourd'hui je suis avec Tchouké Lomboto, si je ne me trompe pas, non? Tchouké, ok, nous sommes avec Tchouké. Tozo solo la naie, to betama solo. Si on parle de toi. Donc, on a quatre rubriques, si on parle de toi. On ne va pas parler seulement de Tchouké Lomboto, mais on va parler de notre frère, Chiko Pululu. Na bato baye bien moi malamu. Solo là, parce que moi particulièrement, je n'ai pas eu la chance de Rosalana, Chiko Pululu, Rosolana, Yaroyebaye. Mais Nanzela peut-être ya Tchouké. Sur Pululu. Bon après-midi. Pareillement, merci. Ok, Tchouké, bonne santé. Ngolu Nzambe. Ngolu Nzambe. Donc, Ngolu Nzambe kaka. Tokyo Banda, premièrement, Tchouké va nous dire, parce que émission déjà, si on parle de toi, Tchouké peut nous dire qui est Tchouké Lomboto. Tchouké, Aza, Boli Bissanga, Moulungue, Congo. Tchouké, Aza, citoyen congolais, comme tout le monde, na congolais. À part que congolais, Aza, artiste et comédien congolais. Donc c'est ça. C'est un peu ça, Tchouké, père de famille, des enfants. Père de famille, j'ai deux enfants, père de famille. Tchouké, père de famille. Tchouké, maintenant tu travailles au sein et à groupe Né. J'ai travaillé au sein et à groupe, il y a Modero Totokan, les seigneurs. Il y a Monseigneur Modero Totokan. Totokan. Tchouké est né dans une famille de combien d'enfants? Tchouké est né dans une famille de 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Donc, il y a 40e de la famille. 4e, avant-dernier. Avant-dernier. Avant-dernier, il y a bon de la banque. Très vanné comme on a Benjamin. Comme on a bien à Kinshasa ou à Congo, comme on a bien Tchouké Lomboto. Mais prenons on Benjamin. C'est pour nous peine théâtre bien au Pega Tchouké. Ouais, on a changé combo maman. Donc, on a changé en côté. Les autres combo on a bien, l'émission, très cher internaute de l'EcoRDC, l'émission si on parle de toi. Mais aujourd'hui, on va parler de Chiko Pululu. Chiko Pululu, il y a comédien Abisso. Mais très cher internaute de l'EcoRDC, abonné à Angola. Je vous dis que nous avons vraiment na Congo, na kutani pena sango ya mawa oyo toti ko bungisa moko ya ba comédien na biso na kombo ya Chiko Pululu. Donc Pululu mnosto yebiye, Pululu asekisi biso particulièrement moi nazala taso na monié alobino eloko tenga mona seka. Donc au monde est capable de l'autre na sekaka. Surtout théâtre moko salarié ya ndoki banda o bank c'est na sima na mutu moko lati bablo mo ba ndoki bo ya okimando tindo tino. Je me rappelle encore na théâtre wana na zako sepela penza beaucoup plus na Pululu. Tchouké Lomboto, première rencontre na bino Pululu ezalaka comment? Ouais, si je ne me trompe pas, na Pululu tokutana na ye na à l'époque on to sa banjonzinga ba CD. Ouais, tout le temps, il y a l'honorable Alpha Bokole, que j'ai sali à Passa. Tout le temps, il y a Kiribiso Nabiso. Donc c'est un homme bien. Il était un homme bien plutôt. Donc, donc, oui, avant d'abord, on a rejoué na Chiko. Déjà, on a bandé à Chiko. Comprends? Donc déjà zalaki star oyo ngai penza na bandaki ko Bible lobby to envier te maza star o ngai na bandaki ko envier malgré nga ko sala ba rôle mo décomposé te le rôle aye mais na bandaki ko envier master nanga parce que abanda ko sala msala na ye tellement bien na bandaki pe ko luka un jour parce que ça na ba artiste mususu ba star mususu baza na monde na biso ti lelo oyo pesa na batu mususu y compris na ngai. Ils ont un grand moussou.
biso tolinga pe to fana na bango boye to jouer pe na bango elongo eza ndenge moko na ya Chico Mpululu donc na bandaki koluka pe un jour na jouer pe na Chico Mpululu mais nzambe pasala nga grâce na roma pe jouer na ye aroma pe masa na ngai bien akoma pe masa na yo siko ba impression na yo ezalaki nini pona mkola liboso ana yo bokutana na Pululu. Non, j'étais vraiment ému de joie nako sabino te ému de joie na ndenge pe na kuru dimba ya kuzu na zonga pe na shenga na Palestine na sepela na niveau mo zoide te ezalo lokutana na nzambe siko yo talaka posa wana siko ande lelo mikolo bato tozonga mingi tomona les boss à Bédachour après ça la te les bogos à Bédachour je te salue hein abiso za bato à Luanda to na kata fondation na sali na Luanda au représentant na ngoza Kings Love International donc nous sommes penza to na kata fondation voilà donc so monete à Bédachour neto va no boy so za à Bédachour je ne pense pas que nous on a plus de 1000 na moins de 1000 plutôt na rozon à 3000 il y a 5000 les élo te pas na vraiment ce que jour on dans mon année na jouer na master na ngai ça la nga pe bien ils ont appelé na parler grâce à l'honorable Alpha Bokole grâce à mon papa monseigneur Modero grâce à mon président Douche Kapanga bato wana misa notanga bango nde basali ngai oyo ya minga lelo nakuta na pe na ba grand star na biso ya monde na biso ya théâtre ya art dramatique donc bato wana misato. Bien mes big salutations à toi mon boss Jean Chibo Chiboboa na bossanité mon pape Théo Mukenzi la patoche hein na peso bambo tebele na bossanité les seuls fantômes qui sourient ben Willy les Gabonais donc je te salue ben Willy les Gabonais Tchouké Lomboto évolution on a par rapport à la relation na yo na Pululu évolution na bino ezaki évolution na biso ezali très bien aza ya moko aza ndeko moko boye na benga kudu ya te master aza ndeko moko boye omoni ndako olalaka te nde balobaka dage moko ndako olalaka te moye basika mai etangaka eza te donc bato mosusu banda koloba ne il est orgueilleux il est ceci cela mais ngai ntango avandi na Chico na trouva yango te ngango ya mona benga Chico Pululu ya tolia kobukana te wana tovanda miso bi wa misiko obeti su kobukana te bien kobukana te il faut tolia talaka kolia na ngwa boyo relation ezalaki nango bien très bien nazo ba pena très bien bon Alain de na ba maman na mezo kokuta na peut-être ya ba tournage ya ba nini quand même relation na continue qui il y a plateau ma belle. Non, il fait tellement chaud. Moi, exactement ma casse et puis tout toka. Donc c'est un peu ça. Bah, on comprendre biso ba ebi Congo quoi. Bozaki pe kokuta na naye. Alain de ba air na bino ba musala mais na ndenge normal ba kokuta na rapé. Oui. To fanda ngai mayonnaise micho. Na lianza. To zala randeo na biso, mona to fanda na biso kaka. Tobandi komela na biso ba tembo na biso po ngai ne ka tomela tembo mayonnaise amela ngani mususu micho pelo mususu mais ngai na ira tembo na biso donc so to moni ka temboliser les uns les autres par rapport ya musala donc par rapport ya musala pour la bando sa musala nende bon omoni so mutakufi bato balobaka so mutakufi mabe na ye mingi to bombaka hein to ya obimsaka malamu. Mais par rapport à Moussala Naé, non, Azaï joueur. On a bien joueur, karaté pour balai, ça joueur, ça balai, non. On est sur tout ça, on a un bon joueur. Comprends? Donc Azaï pensa artiste moko, on a bien un bon neuf. Il faut boire que les balais, il faut qu'à marquer. Soit mon hypothèse faut marquer. Ils ont des moyens pour le banangabi. Empereur, pour y avoir un lomboto, tu as bien un empereur. Empereur, aux âmes mystiques. Ils ont joué na boire le mot pour tingaminga wana bien. Yangonde, c'est la complicité à jouer na biso, toko banango. Donc, il pensa, Azala qui pensa acteur, et puis, te perdre un moto, franchement.
des fois pesa ki ba tsebino na pululu pe na bobo jouer moi mo po bango mo na ka sa jouer na pululu le kanga donc je ne sais pas moi. Oui, oui. Et banda ko sala nga kala. Merci côté. Banda sala nga kala. Ba star nyonso nga na kutana bango. So ba yebi singa net na butu boye. Ya moda benga o rejouer peut-être na sila. Maman na ngai. Na jona na sila. Ils ont retiré le Léopard à Barcelone. Oh, bah, au Banga. Mais, tant que tu as mis ça, tu as comprendre que non. Dans mon salon, il faut retirer l'esprit caca. Au bétana. L'on a complexe infériorité. Tu as supériorité, tu as évité infériorité. Donc, il faut comprendre caca. Au bétana, ah, c'est ça. C'est le lobby, les locaux. Peut-être des meilleurs acteurs ou des meilleurs comédiens Nakati à Congo. Je ne sais pas, moi, selon eux, tu peux aussi compter sur Pululu. S'il était présent. S'il était présent, tu peux compter sur des meilleurs. Tu peux compter meilleurs ou parler. Il y a compté na deux T parce que basé belé. Parce qu'il y a une polémique. Mais dans le lobby. Ah, n'a compté. Surtout, tala, tout le monde a tout Kaloudji. Hein? Musicien. À ça, école de kaloudjisme. Vous comprenez? Batum soit bima, bakoma boire la Kaloudji. Tu as Bill Clinton, Macintosh, c'est un coup de bende. À ça, l'école na ye, et belé baleka, bakoma pe ko boire la Bill Clinton. Na mon paix. Pululu Chico, monstre, n'a bien un monstre à sala école n'a pas Pululu babima na na ngwa boy. Si on muta bongo. So yeb sa na boy mde. Il faut za zoba. Et le bino kade fo so do danga. Ndeti pegi abio bat ezana bat msusu bandima batu ga se ba kufi je ne sais Tchuké Lomboto ozondima Pululu parce que Pululu n'est pas. Ce qu'on a dit, c'est vivant, pour comprendre. Il donne l'anga. Je suis un peu sur sa théâtre. Junior le Saoulou. Tu as pégé. Tu as répondu. Tu as pégé. Tu as répondu. Tu as un peu sur sa théâtre. On a l'anda Junior le Saoulou. Sur un niveau masse, on a Junior le Saoulou. Ah, vivant. Mais on a dit, bon, quand tu as fait Tchuké Lomboto, sur sa vie privée. Vie privée à Pululu, comment est-ce que Pululu s'est comporté, comment est-ce que Pululu a zalaki, parce que il y a des gens qui vont traiter à Pululu, Pululu est orgueilleux, Pululu est vraiment mapekaboyi. Et c'est ce qu'on a posé question à Tchuké Lomboto. Je ne vais pas poser la question à Moutoumsous, mais la poser question à Nayo. Dis-moi comment Tchuké Pululu a se comporté par rapport à sa vie privée. Donc, par rapport à la vie privée, le comportement, bisonné son avis, tout ça est loko oyo, tolingara, tout ça est loko oyo, tolingara te. Comprends? Preuve année, so inde to vandi bo so sa ngelo na lingara te na opété. Mais so sa ngelo na lingara to be bandeni. Du moins biso bato vie faut bato to vivre, faut comprendre que to lo bangot. Balobakani bato mbale batambola nzela mongo so bayokani te batambola pe nzela mongo te ezape nde toyokani na yo toyokani le boss Jean Thibault yango mona va na plateau so toyokani na biso te na ngana va na ngate ponga ngona bige émission na osali na fani mais na moni yo comprends donc lokola toyokani na yo yango toza même esprit Chico pesa ibongo poza mutu yaya mutu azaka parfait à cause de la mabena et mon boye, à qui est mon boye, et simbi pété, tala, n'a autant de battement le loi, bachégé. Eh, artiste, oh, sur la fois, mon gabi, oh, bon, yo. Oh, bon, on a un singambo, yo. On peut faire un web, la minuit, la guindogi. Oh, son bon, on a un yo, c'est un loma. Et ça, c'est les appels en démon Chico. Chico Azaragi na mabena, Azapé na malamunae. Bon, n'a pensa côté nanga. De ma part, natika le monde ma béa massa nangate. Comprends? Parce que ngana to banda ko se comprendre. Donc na bi o ya linganga ngoti na osala ngoti. Donc si ko linga oyo. Ah.
fona sala yango donc ezali bongo mais na bato misusu oyo bango ye bamonaki Chiko asala bango mabe na yebi te mabe yango Chiko asalaka bango ezalaka dia quoi oyo betamaka lelo ki aza orgueilleux aza mwana mabe boye quant à moi natikala komona yango te c'est ça. C'est un peu ça. Et lelo Chiko Pululu azate akufi atiki biso. Tangu yo waprenaki liwa ya Pululu waprenaki yango ndeni. Waprenaki liwa Pululu ndeni ovandaki pa waprenaki yango ndeni. Ah tika mama oyo le sans sous. Pardon. Bablo wala sina les gars yo pardon. Expliquez biso kaka. Te ekosanga mabe, je te jure. Na yo beb cette mission et comme roler là. Non, ça, c'est pas un problème parce que les Moutubozalaki. Non, dans le sens que les Moutubozalaki naïe. Tu vois, si tu es solo lango, naïe, pour les qui sont proches naïe, batu naïe. Et quand est-ce que tu apprenais qu'il y a un ondengeni, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vanda qu'il ndengeni, nous apprenons qu'il y a pour lui. Bon, les Alaki, bon, c'était choquant. C'est parce que les Akufat lundi à 2 heures. Chaque lundi, chaque mercredi, chaque samedi. Les Alaki dimanche, vers 17h, 16h, 17h. Avant d'écouter Benganga, quand on a Michel Benganga, quand on a ah, ma salanga Michel Benginga. Yo zo kanate to seki na biso. Bo ngamo penga on esprit. Na benga Chiko. Pour vraiment voilà isa to ça penza famille. Na ba lianza, ba mayonnaise, zo comprends. Na bengi pe mon cher Ndeni ah empereur position. Ngabi lemba toujours. Ah, yo ni lemba ngabi ah na lemba mosenza ate na lemba mosenza akata on seka ya toza tournage lobby pour toza deux tournages ya modé ya moderona ya mayonnaise abna ngana ya lemba tongo to banda tournage ya modé et après to kendi ya mayonnaise mais dans la très tôt matinale ngala c'est ça ne dérange pas ayeb singabi mon cher. Aïsinga, mon cher, Naoya Tongo, Tobanda Komela, Batembo Nabiso, Ava Tobanda Musala. Mais c'est ah, Tokutana, il y a une coufelité. Comprends? Il y a une coufelité. Mathiao, Tokutana Lemba Tongo. Et si, n'a pas. Oh, et on a un bengaye, Azaina qui tambour pas na bango. Aiki na quartier natal na ye aiki wana ameli pena baya ya veni pour comprendre na moto kana ngai ameli pena baya ya veni ndenge zalaka batia pe musique moko wana abini pe à se déchaîner à mort wana ipa na bango chez bango babi ipa na bango alonga iso ba 20h. 20h. À qui n'est pas naé? À quelle région de famille naé? Dans la région de famille naé? 21h. Nous avons témoignage pas Yamodé. Yamodé Benguié. Pour être simple, maman, ça là pour le bien très tôt matin plutôt. Il n'y a pas ici Yamodé qui est dans le bailli. Non, ça la peine très tôt. Ok. Nalali tolali na bisope. Ba 6h du matin, namoni numéro na ngam susu et sonné. Ya moda benginga. Oh. Rebi qu'il faut tourner. Pour bino ne pas abaninga na bongo. Bino ne pas mayonnaise, tonne ngabité ya modé. To banana yo. Après, to kende kuna. OK, c'est bon. Mais oyebi nini? Ya moda baninga na mama musala. Moyebi nini ngabi nini ya modé ah agangi na téléphone oh ya modé zoganga nini ote moi to tourner zate
Chico akufi na kata téléphone na ganga. Nazali kola mbetu. Na s'est retrouvé par terre na bakaro. Na tikali Kidiba pendant 10 minutes. Je vous dis vrai, 10 minutes. Na habité son a perdu connaissance. Na tikali na boyé Kidiba pendant 10 minutes. Non, dit ma tête Chico akufi. Et pour arriver, tant il y a modèle benga la tika, tant il y a sutuka. Ah. Peut-être il y a modèle à tout le monde, tout ça, vient à biso ya moto ça ba comédie trop. Avec tingé le moins tant nos intentions nanga. Moi-même j'ai pris mon téléphone, natini petit nanga Kevin Kabongo. C'est petit nanga. C'est un crédit parce qu'il y a un crédit. C'est un crédit na benga. D'ailleurs benga numéro ya Chico Pululu, ya Yemoko. Si le nom est effacé en côté, n'a pas qu'on a effacé en côté. Tant a bengié et sonné. Première fois, mouto a invité. Ah, n'a dit ah, oh, il comédie ton déni. Il y a ça la baise ton in. Pour me colo biso batterie c'est ton maman baise et belé. Ah bien obèse. D'ailleurs rappelé. Tant a rappelé, n'a yambi Jomo boy. N'a dit bonjour monsieur. Bonjour. Chico n'est pas là? Abi, moi je suis son pasteur. Et toi tu es qui? Gabi, oh. Naza Ndegonaye, Naza collègue naye, Naza master naye. Na se présenté Tchouké Lomboto. Na se présenté Tchouké Lomboto. Bou. Pasteur Ayebisinga, ngalabi bon Naza na posa ya Chico. Ayebisinga biso tozana mokole. Ngabi oui. Na yebi ki bozana mokole. Mais Chico aza wapi. Oh Chico n'est plus. Na boire sur ta téléphone nga S8 plus. Au monango vitre. Isa opasuka na boire téléphone. Na boaka na bandi ko leloko la mwana muke kaka na ndaku na nga moko. Na bandi ko leloko la mwana muke na ndaku na nga. Parce que n'a bon ici être mon cher, mon ami, mon frangin, mon frère. Oyo, tobi qui était au coup Fabisonio sommet. Pourquoi ba précipiter liwa yande konanga? Pourquoi? Pourquoi ba précipiter liwa nae? Mais quand toi tu dis pourquoi ba précipiter liwa ya Pululu selon yo, au monde que Pululu ba bomie la moto. Je ne sais pas. Et à quand maloba na loba. Comprends? Oui. Tout le monde peut réfléchir, peut raisonner. Pama, na mokilo so raisonner tout ça moutou. Pour faire une chose, il faut raisonner. Bateau ba tonga ndako minene bateau ba sala makambo, ba raisonner kati. Et alors? Skobino bobo ya moutou raisonner pour noter raisonnement mouté bomie non? Ce qui souci, oui. Souci est bomara. Mon frère avait des soucis par Pululu aza monstre. Monstre ya art. Mon frère, voyez, Ndenga Zalaka, Ndenga Zalelo, ils ont bon côté. Et comme il est différent. Et comme il y a des Pululu. Pululu, Oya Kala. Il y a Banzonzinga Kala. Pululu Wana. Na Pululu Alelo, c'est deux choses différentes. Dernièrement, avant Koufa, tu tournes dans Lemba. Tu tournes à Bissoneso. Banaso, mon Micho, Mobikisi, Lienza, Mayonnaise, Tchouké, Pululu. Mais jour wana, dernière tournage, tu tournes au Pululu, panza ba bouteille. Tobi ma le pan pas mayonnaise, tu tournes dans Ndakumo Boye. Ban na baila Pululu wambi bambinzo. Nathalie n'a pas Nini papa. Oto bouger nini. Et moi c'est qui? Gabi bo ke ba yamba Pululu ba kwese ku na babele. Oh et le on a ba sale mais la Pululu kala. Et zonga ki jour wana. Na c'est monstre. Au toucher les sousou. Abi nga simbate. Gabi c'est na tout molé au ka wa masaranga. Gabi ah mais tu vas biso sur le tournage awa. Tu as biso sur kala. Oui.
ngana ko se comparer na succès na ngana Pululu te aleki nga succès le ngwa tina lolo na Kidiaba na ko se comparer succès na ngana Michote aleki nga succès le ngwa tina lolo na Kidiaba na ko se comparer succès na ngana Modero te ye kutu ko lobate au moins que yo zone zima quand même que baleki tu miso ba boya oh maman Bible lobby l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire ngai ata bato ba yebi ngate. Mais moi je connais une chose. Na mataka avion, na mbongo na ngate. Na mbongo à théâtre. Comprendre hein? Là je sais une chose. Si on a bimi na okende voyage te kaka ya tourisme. Na okende voyage ya musala. Comprends? Pourquoi pas balobi photo ndima bato bazala baleka liboso na biso. Comprends? Faut peut-être dire que respecter les bango. Badjino là. Balé on a succès. Babanda liboso non mais koleka na succès je ne sais pas. Babanda liboso nga. Et puis ça il succès baleka nga. Parce que bango ba kota na ba avenue ba bimisa bat na balabala. Moi je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Mais batu ba na bonga. Bien wana Chukelo Mboto tout cela par rapport à notre frère Ototika Biso Pekaka Pululu. Mais par rapport il y a ba polémique non que zo bima bazo loba lobako Pululu batelier poison parce que quelque part yo mo petongo loba que pona nini ba précipiter liwa ya frère na yo. C'est-à-dire toi si tu es d'accord par rapport à ce que les gens disent, faut pas l'oublier que Pululu batelier poison. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que na Congo, la radio trottoir est tellement ébellé. Na Congo, ce qui artiste a fait commis impossible. Et comme le mot bondéré film, mot bondéré problème est grave, non? Oh, nous sommes des êtres humains. Tobotami, to kufa pe. Ya lo lengi mo nga na va na lo pe na kufa. Sota na kufa ba lo bani. Poison, to ba boga nga non non. Parce que ba lo bien que Pululu batelier poison apparemment on dirait Pululu pe atela vie de loin poison des trucs pareils vie de loin so comme qui a commis on a maladie on est belé Pululu ataki poison na atela vie de loin poison et de retour peut Pululu pe batelier poison. C'est là n'engage que eux bateau ba makambo parce que nazala te sika chikwatela ya Charlie poison na beta pe liso na ngote na yebi pe mutuna makolo na ngote na yebi pe te mutu oyo nde baolo bake sorry mutu nde baolo bake chiko batielaki poison na yebi te ke ndeko na nga masananga akufi na poison c'est que moi je sais ezaka que balobaki mon frère asalaki crise na ba 2h du matin bon crise cardiaque. La crise cardiaque, on les a dit, il raisonnement, souci. Crise cardiaque, c'est une bomioté érotique qui a un défaut à AVC. On commence paralysé. On se comprend. Mon frère, quand on a couffé, quand on a sali crise, au moins, il a besoin d'un autre. Poison, bon, mon bon. Oh, est-ce que poison, mon face ou bas? Bino. Somme trop. Aïtoye sikoyo polémique PKK. Donc polémique PKK d'autres personnes va le dire que Bino va comédien boza ba hypocrite. Oui. Boza ba hypocrite, boza la hypocrite. Oh tu oses confirmer que boza ba hypocrite. Maman, yo boza hypocrite. Na vie non peut se qu'on va dans hypocrite. Nga on peut te dire c'est ba comédien. Je ne parle pas par rapport à moi. Toi peut te dire c'est on a Bino donc toi tu nous confirmes que Bino va comédien boza ba hypocrite. Je le confirme et je le reconfirme. Nous sommes des hypocrites, y compris moi. Comprendre? Dans le bon pour la nine. Mon mondo bisoto ya artiste et comédien. Bolingoza ya. Et ça est moté maté. On zamba tike la bisoke. Aimez-vous les uns et les autres. Chez nous les comédiens congolais, ça ne se fait pas. Tolingana kana bibebu et non à moté maya solo. Comprends? Si j'ai un blême avec toi, ma soeur, Fonaya, Sandra Nani, Kimpala a chanté, ravi de faire ta connaissance. Hein?
Merci. Si on a un problème dans le centre qui me parle, est-ce que nous avons Luka Peggy, tu as Luka Jean Thibault, Sandra Nawana. Oh, quand la personne Sandra, il faut qu'il ne verrait. Si je n'ai pas ton numéro, non, Benga Peggy, non, Benga Jean Thibault, vous pouvez un numéro à Sandra. Si vous avez un problème, as journaliste, il faut tout solo là. C'est normal. Nous avons un bon problème. Nous avons affaire à Sandra. Sandra, c'est ça, c'est simple. Comprends? C'est si simple. Mais pas d'abisso. Je vais un exemple typique. Yanga Moko. Navandi Boye, maman lui va jouer à Dubaï. Bah tu belé ba comédie belé basilika. Tu casa nani. Asa le côté, ayi ko jouer té. Maman lui va me mettre à Dubaï pour na nini. Oh pour na nini o lubalanga bongo. Ba tu me susu ba mona ngalelo, mais em su na zamu ko na ba na mondo. Bango em so ayeka lobby, asali succès na ye. To ba la veille, toi simi mo titi moko boye abimi. Amoni ke ngai ko yele nga sise nga na komi leki na ye na monde na niveau na biso ya théâtre. OK, eza bongo te. Em su na za yaya na ye. Elobi nango ya Nicole Bakata. Aloba misusu ba benga mukolo. Poka kana zala na banda théâtre liboso na bango. So totena ba âge baza mikolo nanga. On se comprend. Pona nini? Eza pe kaka na mutu moko to solane pe bien. Oyo ke to zala ne ba bon, to ba pire te. To pesa na bambote. Même si nous avons un déplacement, il n'y a pas de qui. Na sepe kuzupe. Abeti ma bête. Oh, tu as l'autre. Bah, succès, tu as ça, tu as ça. Tu comprends? Net si dans le monde du théâtre, on a mis dans le monde. Mais na yebige. Nangai nangamoro. Les appels à battre, c'est puis la langue nanga. Il y a le loba, façon de parler nanga. Peut-être quand il était le langue. Ok, apparemment, Pouloulou, na dernier temps, on dirait Zaki tout seul. On dirait Zaki seul, Zaki abandonné par les artistes parce que prévenu que le théâtre mingo sal na ba tango oyo apparemment pour ça dozoaka oyo bato balobi na biso to étudier yango to yena ngwe pa na bino. C'est ça. Pouloulou bato be ba olela Pouloulou lelo, ils ont battu sur quatre même babilamba. Ils ont battu sur parle quand même na mama belé. Pour non olela Pouloulou. Y compris na lela kinde ko na ma. Pour non olela Pouloulou. Mais on dirait Pouloulou na batango basukwa zaki moko na ba gag ou la bande mona na te. On dirait na ba click na bino ndenge bo sala kana ba ba comédien Pouloulou bataka eli susute. Na kata biloko je ne sais pas moi ça ba producteur to ezaka bino po bino bokoma bino bato ba théâtre bokoma na be kiri na bino kana boto ba ke mère amimaki yo na Dubaï bokoma na be kiri na nesa ke mère abenga makamobe bo pona na tanta ba misu bo isolé ba mère asali bo hol kamo bo bo isolé ba misu ba bien apparemment pour bokoma ko isolé donc c'est pas moi sur ezaka les ondits to eza vérité que pour nous natanga suka awa azalaki tout seul on a constat biso mo peto salaki. Bon d'abord Pouloulou, Azaï n'a rien moroté. D'abord, Pouloulou peut abandonner dans Kinshasa Mingité. Comprends? Pouloulou a abandonné qu'on voyageait trop. À part Bamakambolo, Bamaka Liboso, qui a orgueillé, on a bien les sous-soutés, Maman Bongo. Pouloulou a abandonné dans Kinshasa. A comment il est là, Zawa, Lobiazawa. Parce qu'il y a des artistes. Art n'a rien de et les autres ambussaïs. On se comprend? Mais il n'est pas dit qu'il était délaissé, batiqué. Mais au lieu de tout ça, tout ça l'émission pour pourquoi? C'est parce qu'il faut comprendre que avant Koufa, Bazala qui est récemment ils ont biso. Que tout ça est ndeni. Pour ça tout ça qui na huis clos, OK, tout ça na tournage télé roté. Bonga bolu babino ngate. Mais tant pour comprendre bon mon on na babilili que oh, so batie baro batuke bazana Pouloulou. So batie Nini Gago, tu as un Pouloulou. So batie Gago, modéro zana Pouloulou. So batie Gago, mayonnaise zana Pouloulou. Micho zana Pouloulou. Lianza, Mobik ici. On se comprend. Ça montre que Bissonde. Quand on lobby, oui, Nabande comme Soussou, Pouloulou était délaissé.
il était vraiment délaissé. Bon, ngala au monde na koloba penza te que délaissé pour nanine. Même nga on aloba non. Sauter na ba chaîne belé. Même quand na éco oyo RDC na le kate. Yo na ibsa. Na éco RDC bando le katango ya modèle banda okoma na éco RDC. Ya boss Jean Thibaut Chiboabo. Mais si vous avez filmé les éco RDC, vous avez fait éco, vous avez fait vous avez délaissé. Si vous avez fait un site, vous avez pété. Vous avez fait pour vous avez filmé. Vous avez fait filmé. Mais on a fait gag. Il y a un papa dans le il y a un peu de sauté. À part, il y a le moussa benginga. Comprends? Toza wana biso ba comédie toza na biso na bolingo te. Inutile so muta kufi boya ko lela ka bola sa ki bolingo eza. Ta muta ozanga lipa to mai. Mama, aya sengo na ndako na hote, mais on comprendre que muninga na nga zangi na benga ta na filme o. Salisa no nga filme. Monisa no nga mbasi mena suko pesa ngata mwa lomeya. Ba ba osala ngote. Ya on a biso que toza ba hypocrite. Mutu ndanga biso ka benga chuke na film. Pour exemple, on est mon Chico. Il était délaissé. Mais tant que tu as dit, pour ne pas citer les noms. Tu vois? Mais Bélé va tourner, va bien engagé. Vous comprenez? Je ne sais pas. N'a pas joué. Bon, on a engagé bango. Mayonnaise na modèle va comprendre que tu peux jouer. Il y a un joueur. Et ça de même ça n'a pas yande on a pululu. Quand tu es orgueil, bon mais ngana mona na ngote. Tant mayonnaise, ayo comprendre habiter c'est mon frère. Pululu c'est mon frère. Ce qui ngai mayonnaise, non jouer na pululu et ça la moins loco. Tant il y a modèle, ayo comprendre non. Pululu c'est mon frère, c'est mon petit. Ce qui petit à ça na gag. Et ça est sous bien. À part bateau mbana tangi, mayonnaise na modéro. Na nga benga sous pululu. Ati. Et parce que ba ole la makasi bongonde. Kolela na. Ah. Là il faut ça mai. Pour que ce tout ninga et puis ça pour ça mai. Kolela wana ezaka que bala sa biso ka ke balingande on a biso. Oh, na motema. Ouais. Na motema rien. Olingo pende ezate na bino ba comédien bref ane ko to mona lelo notre papa c'est qui son nom le frère a sans souci. Papa Météo est malade. Abou quand même azako bela mais tant azobela to moni mto assister té de boza tant okufa. Non, ne dis pas ça. Il y a d'autres gens au ba ko assister mutu. Alors bien la même caméra na côté. Ils sont nombreux. Car dans le bien, tout ça est hypocrite. Mais quand on a monde na biso théâtre, ils appellent na bato malamu ba sala bolamba linga pe caméra té. Wana biso vérité. Bolamu za raté na benga pedia filmer ngala sa bolamu nanga, bina kenda na orphelinat, ndena yota ba obela, ndena kenda la vérité. So na yebiso emsu bato na ba osama ngamba leki biso té. Biso to salara biloko ya c'est Zambenda mona et non yo sandro otala ke tuka kenda ki boye asisaki muta maladi tuka saki boye. Comprendre? Côté on a penza na yebisio eza pe na batuka ya monde na biso théâtre ba kendaka. Soki bato monde théâtre baza mitema malamu lokola mamolive lembe kabila. Maman naza mutema malamu Maman Olive Lembe nga pe particulièrement na ndenge na nga na part na nga na pesi yo bambote belé ba maman eza malamu donc je suis à Kinshasa merci Lisa Yaya soki to combien na 10% ya ba comédien to comédienne bana moté malamu lokola maman Olive Lembe Kabila. Moi c'est papa Raïs Joseph Kabila Che Guevara Chinarambo. Ah maman, bon, le sous terre, le pété que ba comédie ma mité mabe. Mais yé bango pe, na kati ba comédie za batu ba sala batu bola muma kasi baza. Ne ba lo ba ba o ba lo bara.
été à bino. Été à bango. Comment attendre déjà à la fin, pratiquement à la fin de cette émission? Nini oyo chuke lombo toko lobana ba ninga na bino ba comédien, lokola conseil nino ko pesa na bino nyonso ba comédien. Conseil gratos César, ezaka que tolingana na bibebute biso ba comédien. Nzambe kutu muto peso souffle de vie. Un mot kutu finge. O boudé. O la mungi pe na tongo bi na la mungi na makasi na nga. O bibi po yengi soza na car wa véhiculer. O bimi si pe car no tamolo tango zo po zo ipe. O boy pe o yebisa su Nzambe na merci. Mais un peso Nzambe ngo peso ka souffle de vie. Et peso na ngolière o mela. So bi l'homme na ke Dubai OK. Pour quand ngai mutu mususu na sala ki erreur na loba no ka moi likamo be tuki yo salo mabe onyongi oh oke obwage ni ngambaso oke kotsaka nga na ndako so ndongo kotsaka na ndako wana bana na nga yo mto boko la bon famille na ngai po ba misusu to koma ba miso a famille na ngai yo mto s'occuper na bon. Moi si nanga yo s'occuper na ye suku so na pesa moi si na kokate donc ba mne ya suki ti na makolo kokate on comprend to tika kimute mamabe biso ba comédien to lingana na motema moko oyo Nzamba lobi aimez-vous les uns et les autres na mungu moko vrai soki nga tu kende na loba bona ibele botala boloba soki na salio mabe na tukio. Tu as mon numéro. Si vous avez un peu belé, vous avez tout au Congo. Vous avez un numéro, pas mon numéro. Lukanga, tout solo là. Ce qui est chic, c'est que tout kabato. Quand on a un bête, ça va te mabaku. Le comportement. Pourquoi pas te benga chico? Chico. Même les producteurs, on a côté fit. Pourquoi benga guetté? Fallait benga pour minute. Bible c'est que aux éléments la biso chico. Mon yo so sali musalo. Ngana zimbongo yo pesinga produit po biso beta ba produit biso to ba produit ya pesinga mbongo biso produit ngana opesa e ko kotie ba mbongo belé msunga na nga piéton preuve ene na moto comprends bosiko yo moninga na mabe moyebi ke na jouera bien osani obe ngati papa na film na ngozala mais comportement na yo mabe tala ba bisinga botonga na remarquer boye soki naza mutoyo na yebike na réfléchira bien là-bas limbisa na sandra na yo ki na sango soute de peur que na perdre boulot nanga mais yo osai na ngote yo lobi no ngate malamoko nketo kangeli nga mutema obenga na film ete osai lo côté oke bando to nga pembeni oh poani les comédiens eza message mon a lancé na biso nyonso tolingana Michel Bozo tolingana na motema moko nous les comédiens et ça message mon a pesi na loba boyeti na loba avec vivacité naza mwana na biso ba papa ba bino ba papa o bozali boso nanga ba président belé naza pe master belé naza pe vie ba petit belé les comédiens tolingana na motema moko et ça bien. Bien, on a conseillé Chuke Lombo Toto Lingana na motema moko. Chuke, tu as déjà la fin de cette émission. Moi, Bambote na yo, Nino Rolobana Jean Chibo, Bambote na bateau ba Hollanda biso. Ouais, d'abord, merci mon boss, Jean Chibo Chiboabois. Père moi sur l'arabien. Il y a bien un rastar. Il y a bien un rastar. Bambote na Sikoza, merci. Na opportunité au sali na leka na chaîne na yo na pesi mbote na masaranga star ya mboka na ototonge avant yat na bi bango balekanga na ki star Michel Bozo abenga nga UK yoga abenga yo za salé vraiment donc mbote na masaranga mbote na yo Medamukuna mon manager Mbotene Sikoza na Paris et na France na Lille Bambote na yo
mbote na yo venanga fondé Kabeya oleki bango coffre fort ya Suisse simba bana bakote na Yves Mosengo master na ngai ya kati Merlin Kanza na Istanbul motema Fani Mokango na bosani yote masa na ngai wa to tinde ngala oni na yati na ngala tu na bosani community zela bato ba bunga nga mutu okay no ubungi chuke abungi zela oh yaka ko oyo mda atindele lo bosani community babosana kati on ne sait jamais. Merci beaucoup à toi, Peggy Walungwa. Peggy Walungwa, na pese Bambote Belé derrière la caméra, na pese Bambote Belé, na Jean Chibo Chibobois, na Bosante Pape Théo Mukenzi, la Patoche, na pese Bambote Belé. Na famille Ngenga Mobimba Daniel Ngenga, ma fille Henriette Lifet, tout trésor Loa Lomana. Na pese Bambote Belé, Julia Sissa, Nadège Ngenga, na Bosanité Lisusu, oncle Nanga Sandra Nzengele depuis Hollande, na pese Bambote Belé, Cédric Agostino Nteka, na pese Bambote Belé, Chico Lifet tout. Na pese Bambote Belé. Aïe. Jati Bolongo là. Yomo za ba belé boy. Chataka Kolo Djogo Mboko bo comprendre eza animation na biso Chataka Kolo bambote na yo wai bezwa bambota trop wai bezwa na petit frère ya Dieu merci Mbokani Djogo Dieu merci Mbokani na wai bezwa mtatindi mbongo ngo te wana mtatindi mbongo te yo bi mtatindi lo mbongo se ngabe na bon ngabe lo kana yo kidi solo bon atinda ngo lelo yo kama mte au moment Moussa doit le grand Jatibo donc bambote trop na ba Dieu merci Mbokani bambote na yo Chataka Kolo wai bezwa Aziza ABC wana bato Pululu Aziza ABC courage Eskaboza Lidolema en tout cas bino bato bando soutenir Pululu moi que na otanga bato ya Pululu na si ça été na boki yo mo Sandra na pesi mbote na belle image mélange venangai Serge Bouana solution na Serge Bouana solution na pesi bambote na marché Shikwanza wana bit na Shikwanza Shikwanza te na Shikwanza obuga mno pardon Shikwanza na otango te Kwanza do bambote belé petit na Benita Dior ba bon séjour na yo na Katakin Benita Dior azawa Benita Dior ba bon séjour na yo na monio boss oy boss on yo lo bat yo mtolobi boss yo bisanga boss beti sabatu ba bandule azo mema batu Angola Paolo Tudilu kasi yo ngaka yo moyebi mo ngana loba mon grand Paolo Tudilu je te salue mon boss Paolo Tudilu big up Talaga yo umela cavalier solitaire on a mom de bibenga bon l'homme le plus suspect de la ville Paolo Tudilu suspect de la ville et puis cavalier solitaire et puis abinanga lomboto batangu yo ya batu ba yebate ngabi na zakana nga succès te wa micho na seki saka pété habité aux artistes Abeda Chou boss a Pembe Abeda Chou boss a Pembe na c'est Jeep nanga na ngina loba na King Slova na Zawat yebisa Abeda Chou mutu no azawa donc na za na King Slova bien na succès na ngati bon moni siko Peggy Pega comme dongolanga bambote na yo Alexandre Wane bambote na yo ebele Noël Mpia na peso bambote milliard manda yango wana na peso bambote na Micho paza na biso longo na peso bambote je vous dis déjà au revoir on se retrouve au prochain numéro Peggy Walungwa bye Peggy Walungwa une émission coupure action c'est une émission titanée. Ok. Bolimisa. Na Bosani Bormo bien, c'est trop important. Toujours rendre hommage na Chico Pululu. Biso bato tozali na ye ti ndinga ye kokufa. Donc bato tozali na ye tant tosa musala quoi. Tozali wa bato te batika tika ye. Donc bato bazali na Chico Air nyonso.
Donc nous rendre hommage. Nous rendre hommage. Et le vendredi, mais au commission le lundi. Sur ce, naba comédien, to comédien nyonso, où il a participé à hommage ya Chico Pululu. Bobengi mayonnaise, boza numéro mayonnaise, boza numéro modéro, boza numéro Michaud, boza numéro nangai moko. To rendre hommage tout ça la film wana, moi court métrage wana, tout ça lango. Et boza le lundi, et comme le lundi. Donc bobenga, mais biso pe ba comédien to un système mo bo som ta kufi. Tout le monde est dans le studio ou un musicien. Ben oui, pour Chico pas comédie, il y a un musicien. Tout le monde est sous le studio parce qu'il y a un musicien. Mais on espère un musicien. Donc tout le monde est sous le studio. Tout le monde rendre sous hommage dans le Loyembo. Donc succès, nous appelons tout le monde, tous les artistes comédiens, musiciens. Hein? Si je ne me trompe pas, musiciens aussi parce que il fait partie aussi des musiciens congolais. Donc, Boya, tu rends hommage à Ndeko Nabiso. Pour nous, on a besoin de modérer mayonnaise. Nami longo likutu. Modérer mayonnaise, on a besoin de ce programme. Nasuki wana, bye bye. Je vous apostrophe. Bye bye. Tobi mislelo ebembe ya venanga chege marginal lonzoka Mobutu. Donc ya lonzoka de moi mutu nanga ya tongo marginal. Pe son âme. Tozakane na Angola akufeli. Ala Mobutu. Mutu aliambongo akabushkop makasi. OK, chege marginal lonzoka. Pe son âme. Zamba ya mamoli moné na kimia. En tout cas, famille ya chege marginal. Nous sommes de cœur avec vous. De cœur avec vous et Bembeza déjà sur place et Mimi. Donc to longwa to kende na ebimba chege marginal. Donc bye bye. Bye bye Peggy Touro, bye bye yo.